République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye zalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso ah G-Graphic Design la qualité c'est notre devoir et que yo. Salut chers amis internautes, à tous les abonnés des Bolokok officiels, à toutes les fonds de Nancy Wunkedi, l'étoile bouillante de la presse congolaise, fils Arantina Sala, système Salanae. Merci Nanzambo Azuba, Tebsazope Sabiso, Pemaya Ofele, Babi, Madame la DG, Dorcas Bolokoko, number one. Yoka makolo, Gaulois, Gauloise, gladiateur, tout. Bazalara yako sepe, la tombe à mon chaîne na bango. Bolokoko officiel, bango tout bazalara. Kano, Babi, Freddy Fala, Mutambongo, Boss Freddy Fala, Arsène Okako depuis Londres, Babi Jérôme Bill Gates, moi la sous-septembre, joyeux anniversaire à toi. Raissa Uni, ma petite sœur chérie, Alain de BCBG, mon Cédric Minage te salue. Le l'autre, on a roi Arthur Pouloulou, Babi Pouloulou, roi Arthur, Mutassala analyse à bien. Muta lobela ka faire egola bien muta manyola ka pena makambo wana sele la mingi mutu golo moko na ebite na rolo bandenge nini tozabongo na wana to panza teke Arthur bonjour Nancy Wunkedi bonjour na batutu oyo balingaka le roi Arthur de loin ou de près bisika bozali et tous les abonnés à Bolokoko officiel télévision bambote na bino yango wana Gauloise gladiateur roi na bino yeyo donc bambote na bino tout yona ko s'abonner na Dorcas Bolokoko officiel yaka mangu s'abonner Gauloise amoureux de la bonne musique awande et sikanini okozwa ba information ya faire rigola à la lettre p à la loupe. Un grand merci aussi na batutu o balingaka le roi Arthur wana na moni ya Popol Mola na convanti et pourquoi pas na le président de la charité sans microbe wana na moni président Arnaud Matadi Jili Elo comme ça pembe libanga kayu toujours elengi pour na kobeta de 6 on ne va pas nous monopoliser la parole Nancy Mituna ya yobi ya no yangai. Merci beaucoup pour nous accepter l'invitation malgré azanda kunoku to boya raté ndako no Ernest Oligoya so teka kokoko to fungola déjà le plaisir est partagé vraiment Wati yango 12 ans ko mi partout bendeni nene les sous Wati menga la moni liste bimi Wati na moni ko bonoté non moi naza oyo babengaka ba héros dans l'ombre naza déjà combattant oyo déjà bagolo baebi Gauloise aebi ceux qui peut-être boyo quand tu vas lever la café bakome bango kuna non mais ça li bien te ba tout monde bakomi bango na comme na liste wana ba lobela kutu les pas mingi te ba bitumba na retenir bango rigueur c'est tout ça ba
ça pourrait qui m'appelle. Donc, mais essentiel, les artistes d'Abisso Ferregola, ils ont toujours tenace. Vraiment. Ouais. Les 6 à tous la martyr. Le 6, déjà, on a invité les amoureux de la bonne musique. Bolos, Gladiator, Nenge Karafe Regola Loba, qui est tout l'Axamokin, qui est tout le Karabangon et Belé. Le 6, Baya, la clôture à 9e jeu de la francophonie. Toko Zalawana, pour Nakotomola, la culture africaine, culture congolaise, et surtout pour promouvoir artistes de la musique parmi l'un des grands musiciens francophones. Donc, Ferrego la Rousseau la Bisso. Donc, dimanche, Batubaya va sentir mélange moko boye ko sala mawana. Donc, ils a place nini tokocha makamutu par terre. Dans le 6, Gaulois Gladiateur Benana. Vraiment. Tous à la on a l'esplanade de Stade des Martyrs. Ici, quand il toko tanda. Toko babo la Fanny. Oh. Ouais. Bon, babo la Fanny, vous avez une ouverture. Babo la Fanny. Oh. Alpha et Omega, malgré changer ton bien Alpha, parce que Omega, déjà, tout le monde, il n'est pas. Ah bon, attends, fait Alpha, le O et Omega, parce que le 6, il y a Zawana, Fali pour papa Zawana. Non, faire Zawana, Fali Zawana. La comparaison n'est pas raison. Il faut y avoir l'Oromogo. Biso to yes qu'on a live. Biso to na live, biso to yet na tozi, bozi flash disc na bino DJ télé mi kona chabo été. Ils ont levé les bras, les bras en l'air, les mains en l'air. Ils appellent les mains en l'air, to kenango. Vraiment. Et donc biso to pardon, biso to linki ne jouango. Batika biso to beta. Oh. Batika bino beta ndeni. Autre na solo bat. Fara. Oh, fara. Comme ça, Batou, les amoureux de la bonne musique, y compris Bango Moko, Batou, les musiciens en otangi. Il fallait pour pas, oui. Batou n'a pas benga maman. Bawario. Ce qui Batou en a eu le bureau. Donc, benga Bango baye belé. Donc, benga ba spiritas jour en haut. Baye belé. Baboula baye belé, bamola siko, nani mobeti, nani moyekol. Donc, biso tous on a besoin, que jour, le 6, batika Ferregola, batika musicien yuzutanga komwana, batika bango, babeta fara wana. Comme ça vous comprendre nani mobeti nani moyekoli. Vraiment. Ouais. Kuna pele ki ba wayo ba tie déjà teni na bango pembe ba Gaulois koto. Biso to la tenue, biso to la tenue de combat, biso to déjà tela biso to ba Gaulois les premiers habitants de la France. Parce que mon belé tous on a la moins histoire et belé tam so to comme ba Gaulois pour na faire Ferregola. Oui, c'est bien bon. Mais bah que Ferregola a une grande base en France. Alors les premiers habitants de la France, comme on a bon Gaulois. C'est que c'est un GO. GO, c'est-à-dire? Donc GO qui veut dire Gaula. C'est que Gaulois et France, bazana GAU. Vous allez comprendre, moi, si tu fais moi Bécherel, tu vas comprendre que Gaulois va vraiment battre Maël. Donc c'est un peu ça. Biso tozo linga jour en haut spiritas nani susu tanga ikombo wario bango baya ba villageois ba tebele wana tout samedi ce qui dimanche le 6 la clôture à 9e jeu de la francophonie baya ba mona sikoyo bisika nini ferré akolakisa bino ke yende mukolo makambo yende ya mukolo c'est ça biso lokto ya bongo besoin tout ça tout ça la tout ça la beauté moko na culture ya mboka na biso. Alors beauté wana ezalo kwa mwasi sokolo lati kitoko. Mais tellement que l'équipe naturel maquillage est bon sauté. Vraiment. Vous comprenez? Naturel maquillage est trop bien comme ça, maquillage trop et ça le bien tu peux te maquiller mais à fond c'est-à-dire parlons du Golobani. Il y a moi ce que biso toza ce que bata trop bio. Ah. Tu n'as rien sur autotune té. Playback té. Tout ce que tu as moins trop live. Attends c'est mi live to koka angote ko. Ah bon? Faire rigoler ça là avec un plateau moko ya Africa non c'est pas Africa. Et ça là France numéro 1 comme ça. Là, bazo sa meilleure artiste d'Afrique et Caraïbes et tout. Là, bazo présenté Check LMP. Quand même pas pour ça la nini playback wana. Donc vous m'avez appelé que moto moyembi quoi. Donc muta mesana na koyemba, muta mesana na ko sala oya salaka. Donc biso ba Gaulois, tozo invité bino,
le 6 les amoureux de la bonne musique. Tout. Moya na stade de martyrs. Ici, quand c'est comment comprendre mon bête na moye col. Moi, t'es que maître Games na état qu'ambassadeur. A tiki à l'obi non. Batu bachaka tembe. Batu bachaka tembe. Baya le 6. Ba mon nenge faire Obama mutu. Na mur, c'est ça. Vraiment, faire Obama mutu na mur. Obama na mi fali pour pas. Oh, nana obeta sur le 6. Nana obeta sur le 6. Oh, fallait pas le 6 soirs. Autant de Obama na mur, c'est fini. Vraiment. Mais ouais. Mais tu veux qu'il fait rigolo à Betty Félix ou à Zekwa Kara, Betty Edouza Matanga, et à Cindy, à Pessi Mbotete. Bon, on a Zara quitté. Nazaki Wanate. Écoute, la plaisir Zaki Moussika. Faire un peu Moussika. Faire un hôtel, un rassou, un katsa kabato. Ah, ça me colle. Vous savez, Landana na chomo. Yo, yo, bandé. Vraiment, les 12 Félix ou Zekwa Zara martyr, au sein de ma Gaulois Néni. Non, on a signé amoureux de la bonne musique. Pas qu'il ne peut accompagner mon Kwabongo dans le stade des martyrs. De boire, accepter pardon, là. On a bengi les amoureux de la bonne musique. On a bengi ma Gaulois. Parce que ma Gaulois, on a peut-être sur les 12 on a tout moins occupation na biso. Vraiment. Mais on a bengi les amoureux de la bonne musique. Pas qu'il ne peut pas faire na biso ka obenganze moko. Vraiment. Ouais, si tout le monde a fait rigoler, c'est la vidéo moko à lobby. Bagolois, bagladiateur, bagoloise va finir les sous-soutés, baloba sous ma bête, bazala calme, mais non, mais manquer le monde, on a bagolois, bazo finir kaka. Golois ni na finir. Bon, on entend va comboter, hein, mais on a remarqué que nous respecter maloba faire rigolater. Le col a combo ezate, faire rigoler avec ça qui va bureau, avec ça qui va musicien, avec ça qui fan, et fan bakanga ki malobate. Moni, fan bakanga ki malobate. Ce que mon aki les kamomoko ça ezole ka bien. Bon. Akena on est à monaki. Vraiment. Lele comme ya ko bunde ya ko zokisa to moni ma deso bana bakati epota o bakate ki epota ba warion pona ndenge alobe afinga afali popa. Ah. Bon, ce que comme il y a bongo, d'abord un très bon rétablissement na frère nanga ma deso bana. Ce qui est ça que ba komi ko tinda batu bongo. O moni ke biso pe to kuta na rapena batu. Na angle moko pe bo fane tala yumo déjà kutana nani baza ebele kotanga ko bakomo na bango tala ko tu ba pesi mbongo te pona publicité vraiment na ebele to kutana na bango na ba couleur tali pe no fane pe na mota yumo ale ka peso banga motali ko lobi moza makamba musique vraiment makamba musique ya lokwa biliama yoto ozoka ko ndoko lamba ngo pe ya solo tona manzanza ndoko liango te to liango awa donc c'est ça mais bango so bango to liango na monoko dans ce que to liango pe na monoko même ma de so bana bon rétablissement frérot. Que le bon Dieu soit avec toi, na santé, na maramutu, je crois que d'ici là, on peut retrouver na force, na c'est ça. Mais biso to na biso musique eza bitumbate, musique eza fête. Ce que moni ba comme même ba bitumba c'est que ba comme ba faiblard, ba comme ba faible. Ba ko kasu ko pesa le meilleur thé. Oza que musique il faut lober la bango. Vous comprendre bango ba comme mona ate photo zoki sa photo loba lobela. Photo mena sa rapport ba lobela. Biso photo lobela za ka talent ya faire rigoler mtezo primé. Vraiment. Vous comprendre important de yango wana. Biso za te on do fandi boye na kende ko lukale BCBG na kata machette. Ceux qui BCBG qui n'ont ya TV. Après non y na TV. Mais surtout mon ami si on est vraiment des frères. Ah ya ndenge nini. Boyo quand tu to na fandi aw. Nana batu bakumisa da kumuda te. Vraiment. Wana batu bakumisa Robino, batu bakumisa. Robino ndena na bango te. Gez Mawete. Oh. Nosbi. Nosbi bazali. Ebele. Vraiment, on tire ouverture à francophonie ou tel que tout le monde est biqué dans la prestaki, tout le monde est peu fallu pour pas prestaki. Non événement. Barbara P. Non, Barbara Parvi, les siko yem taza. Moni nengi babeti da francophonie wana. Ils ont la 3 stars. Star. Non. Barbara Parvi, Maître Gims fait rigola, ba star ne bangwana. O ba tikali ba vedette. Oh, fallait pas passer vedette, tu bien les king, toi qui est partout. Azat king, américain. Le problème est anil. Le problème est numéro 1 5e génération. Na roi, tu. Na ndenge na yo. Mais oui pas ça roi ya parler na ye. Mozo mon asiko. King numéro 1. C'est quoi numéro 1? Peut-être il y a 5e génération. Non, il y a international. Qu'est-ce qu'on appelle international? Zolingana Komawana. On va dire international. Moutel au Congo Kinshasa. Musique n'est pas na Brazza. Et comme il est international. Pour échanger horizon, échanger même code du pays.
Vous comprenez? Ce qui déjà musique na yo longo na Kinshasa que kobeta na Angola. Ya wana ba bengi niveau international. Aya na Macron na Congo. Aya na président France na Congo. Bon nga yo bakaba na bibo. Beaucoup mona première fois tant que mon président moko français na Congo. Non, tout le monde appelle Jacques Chirac na Congo. Tout le monde a François Mitterrand, tout le monde a François Hollande. Moi, je ne suis pas là où même qui est na makamuna bango. Vous comprenez? Même qui est na makamuna bango. Moi, je suis pas ici pour parler Macron. Macron est exemple, est président moi exemplaire. Oh. C'est la carabala maîtresse na kara 40 ans. Donc tu vois que c'est Aza vraiment moto te refait de la plateau te. Vraiment. Ouais. Donc biso tozaka wana ouverture à francophonie ndenge wuto loba pour revenir à ta question. Ouverture à francophonie ezaki nango non événement. Parce que bato bazongi kozela ba mona gite. Et bela bato wana bazaki wana. Et bela bato bazozela ba lingai ba mona ba feu d'artifice. Ba biloko ba mona na kan. Yebisanga banga bayokani po bibi ba sente déjà pas bizorbi mede beti na monde ba tomboli ba bini mede ba blo mo beti ya fali pour ah bon même bien formule 7 ba biko ekundi bizorbi ah formant le bien bilo na bino ba tchaka ba poisson na moins te eza trouble trop bizorbi eza trop puissant lelo papa Cheraza na martyr vraiment na bengi les amoureux ba wengemen tout ba gola to mususu to rozala wana metinga moins déjà nana mwe bien nanga na odono zala wana na mona vena biso po adene sala rap na mona papa chéri les anges adorables nenga le baraye moko mujibu donc ils a danger lelo donc bino tous les amoureux de la bonne musique wengemen golos to za wana to chape vena biso papa chéri pour kandeza vraiment ouais comment on a fait rigoler celle papa na eu rançon vidéo il y a concert à Obeta na Londres d'autres pas big qui dans lobby lelo il y a celle lié vidéo mais à de boya ababo ke liban la dynastie moi bill azolo bali kamuna le contraire na ndeni yango na lobaka na bino une photo c'est la connaît émission na lobaka na Nancy Bukedi omoni Didier Kalonji c'est le maillot faible ya dynastie bochaka ngote meboyo ko mona après Didier Kalonji ne Bill Clinton est ancien président des États-Unis. Oh. Nga na zolo bela Didier Kalonji. Bill Clinton ba surnom na ezara Bill Clinton. Na lobi boye nga na zolo bela. Ah obenge na frère non na lobi boye Didier Kalonji. Bill Clinton qu'est-ce Kalonji? Bon ce que nous dit Bill Clinton c'est qu'il faut tcha alias parce que c'est pas son nom. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que le bela vrai nom na Didier? Na zolo na Didier Kalonji zo sokola bitu kana hôtel Minor. Siko yango na zone na so na yo na hôtel Minor siko yo kanga moi je vous ai dit une fois que Bill Clinton a maillot faible il y a projet dynastie parce que Azara déjà c'est un margoulin c'est un mendiant c'est le escroquer $3000 na il aime escroquer c'est le $3000 il aime escroquer c'est le $3000 ah Abi c'est le Tintin escroquer $3000. Il a qualifié c'est le de Tintin. C'est le billet bon je suis Tintin mais il y a malhonnête. Na mutaza Tintin, na mutaza malhonnête. Même une société kozo. Un Tintin. Parce que un Tintin c'est une personne à sexe ça n'est pas tout mais qui est honnête. Alors on beta bino bagolwa beta bagolwa ça nini ando beta bino moko ozolo bango bien oui oh abano beta ah bila bundal ekolanda ba voir ko wana te bila bundal Charlie pense zo benga bino bazoba ah wakolanda ke una zakanga le big faire fat alors ba faire aza secret mo komela bino bagolwa pas faire senga recours na zelanam faire senga recours na francophonie. Ah, yo moni faire à un niveau mukezo so nani Robino nani. Tezo zeb senga no zo faire ngo ba yuda ona. Faire la recours na francophonie. Non. Ba bien Monica conférence de presse oh il est kaki. Place secrétaire général de la francophonie. Azaya qui invité la question lui est revenue à mettre reprise na combat faire rigolo. Il aura profité même s'il te plaît. Faire rigoler à un niveau recourt. Oh, yo me faire rigoler on a ton sa martyr. Fallait pas tondi, ça va te ah, peut-être la basula va martyr ba ongaté. Onga na deni. Onga va concert ba pepe soupe. Non. On se comprend? Non. Vous êtes toujours bête à peine ba au moins net lelo. Net lelo.
yebaka loko ok biso toza na concert oyo eza na ligne lelo concert à streaming concert streamé le monde de musique na biso ezala te eza ba innovation kende na YouTube banda kobeta concert Fally Ipupa martyr ba otelo ba ndambu vas-y siko na stade na biso beta concert fait rigola ba otelo pena ba ya live ya 1 heure autant il y a mon pena c'est bon batala ngo di banda 5 € et fala maté Charlie Prince que Charlie Prince a fait biso bazoba c'est lui d'abord le premier soba qui nous a dit que fallait ba koyemba te qui nous a dit que faire Ali Karafali oh vous avez dit à moins que je me trompe vraiment à moins que je ne me trompe vraiment et puis que mais un mot dans mon nini bureau ya faire rigola mususu pe mutwaye pembeni na ye pourquoi pas bozwa kana vandi sino botel no mais eloko sala ka Charlie Prince comme eloko sala ka Charlie Prince mais qui est auto qui eloko sala ka Charlie Prince passe etani eza ndenge bachalora tendance chef ya communication ya yoka po ya yoka musique Fally Ipupa na kata na lobi boy s'il te plaît aza journaliste mutu azali kosala video na telefone na ye azalaki pembeni azokumba na ye ye te mutu azali koyemba tosala non soki ezalaki à partir ya wana tozalaka na ye na matanga feugi tozalaki na ye tozalaki na ye na bamakambo belé après cette vidéo mais mpo na ye ayebaki te ke lora tendance akozala chargé ya communication ya fait rigola pour lui ezalaki bakotya ndenga bakotya na compétence nini mais lora tendance pas zongi poto musala non lora tendance azongi poto aza mwasi ya libala mais bon attends s'il te plaît à femme de foyer il faut que na moni bana amoni mobali soki toza na grand événement akoya kosala musala na ye mais pour l'instant elle doit passer ses vacances d'été na bana na mobali na ye c'est ça être parent responsable non pas mutu moko utoko loba ye journaliste wana aloba papa bana ye nani Zakari alobaki ngo journaliste wana aloba papa bana ye o bagola bazu Zakari côté wana kuta aloba iloko te à son âge ye mutaloba mutamayela za na mwana clochard asenga batu mbongo na poto mutambongo bongo abeza lopongo na Dubaï na lobi boye Zakari n'est pas un exemple open na belelo to fan même ata oyebi lelo na sabino likamoko lelo na chronique musicale ce que vous ba langage facile ba journaliste ba soi-disant chroniqueur ba comment ko finga batu na ba télévision c'est Zakari mtala bilo grâce na on est ba comment finga ba mais oui Zakari c'est pas un exemple bi ferazon à classe pour na tsaka bi ferazon il est d'abord il y a un ngala zolo moi ce qu'on fait il faut faire la classe mazana mona clochard c'est ça responsable Zakari c'est quoi ça na mona clochard a senga mongo na ba métro na poto c'est rigoler 1000 fois responsable que Zakari vraiment Zakari par exemple ça beta masolo ba parent responsable ba beti liso Zakari ba beta te za la mona clochard ala mona clochard mona libongo na poto ba mtala ba mbongo belé bongo papa atani ba pesa minena bosa nikutu ba kombo na ba pesa minena na bibo mbongo baby mbongo baby Zakari n'a pas d'argent azu mbongo ngo asaki ni kwa zambo. Merci beaucoup à Thierry. Olobinini, pour ma Gaulois sur les 6, vraiment c'est que la Gaulois nini dynastie. J'y ai malgré j'y ai si tu veux que la haute, papa avoir que c'est sonité parce que tu as dynastie mais pas ça va Bill Clinton ou ça va la Costa, ça va nani voilà et comme ça dynastie bon volume de banda to banda papa. La Costa banda ça la biso bisou il y a 2007 lelo 2023 100 non l'écoute à bonga na radar. Muto zo muto tanga kombo na Bill. Bila ote ko bimsa autant que bimisa générique moko ba générique mais vraiment na mutu na kanga ngoto wala fona tala niveau sikoyo mais so na tuni dernier générique c'est le oyebi combien oyebi ya ouais oyebi yango vraiment oyebi yango pour vous dire que entre Céléo et Bill Clinton qui même vraiment autres devoir comme on a tenté vraiment
Je préfère encore celle qui est teintée, mais honnête. Vrai. Vraiment, Roi Arthur. Mais yom toza. Mais évitez. Ce qui nani. Mais margoulin. Merci beaucoup, Arthur. Nous acceptons l'invitation à Bissot malgré les anda Kunayo. Arthur, les 6, mettez pena 7 places. Mais nous, on est là. Bissot déjà battu. Déjà battu. Fallait ma golo pour te tenir. Bah, on a pas de dédicace na baye baye. On dit Bissot ma golois. Il y a qui déjà na. Bissot battu comité de recherche. Na outi stade. Vraiment, y mon nana. Na outi stade de recherche. Donc, votre comité de recherche de Tobanaki, c'est-à-dire qu'on a déjà tout Kotaki. Tous les jours. Vraiment. Aussi, le Bagoulois. Goulois jour en haut, gladiateur. Oza Chang. Bukanga. Moamba. Funa. Tous les Moamba, Chango, Funa. Lukunga. Bataba district sur notre. Les 6 rendez-vous à moi. J'ai cette affaire là. Clôture 9e jour de la francophonie. Vraiment. Tu mets ta nuit de la francophonie, tu mets ta journée. Tu mets ta nuit. Vraiment. Semi-live, t'es live. Vraiment. Bon, c'est quoi le jour en haut? Bagolo, tu royeba, mon bêti, na mouye koli. Vraiment, je crois que je m'en vais déjà chuter. Pour le numéro de téléphone, les A plus 243 97 89 36 879 plus 243 97 89 36 879. Un grand merci de l'invitation. Un grand merci aussi à l'ingénieur derrière la caméra. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à le roi Arthur. Il y a Paul Mola na convaincu à eux en Ouana. Alem à l'oko. Ouais, wana ko raté. Alem à l'oko de Bundes. Yayope yango wana et ouais allez maloko de Bundes et yango eloka mère ba petit mo sa pembe libanga ka toujours elengi pona beta G6 et j'ai le caméra ba petit certifié donc yayo yango wana et pourquoi pas aussi na le président de la charité sans microbe président Armé Matadi Ricky Lumbu Baron Mike Longange Malako yankolo yayope yango wana master nangai Patrick Awazi plateforme de tout l'état de tous les jours Monte Carlo Kalonda papa Tonda Lono Issa Mukendi, les grands Gaulois, mes deux sœurs chéries que j'aime beaucoup, Sandrine et Fernande Pouloulou, Master Nangai, Crispet, Chumbujika, ya Mlele, ya Pembe, Fafa Gola, Dokinayon, Dokinanga, Samosantu, Kitoko. Merci beaucoup, Arthur. Vous continuez toujours de s'abonner massivement à Boloko officiel, vous n'allez jamais déçu. Gaulois, Gauloises, gladiateurs, tout. Vous avez les 6 babi, bon, one et tout. Je vous aime beaucoup. Bye.